Rendez-vous à Moko, Canal Presse magazine, il y a analyse et actualité na Lingala courant aux amis monopolobani awa na Kinshasa, c'est sur Canal King Télévision Nicolo Nyonso 9h15 comme lundi kilo vendredi, rediffusion à 21h30. Breaking news, débat, mais aussi un message Rabino. Voilà menu autre proposé Rabino Nicolo Nyonso na Canal Presse sur Canal King Télévision, la télé-vérité. À bientôt. Et Bandelia Sanzai Lamou, ya Libois, septembre, le 1er septembre 2020, mardi. Merci Batata, Bamama Bandeko, Moutimbo Bimba, Bozolanda, Canal Kin Télévision, en direct d'ailleurs sur YouTube, Canal Kin, Bozolanda numéro, Yami Balé à Canal Presse Pona. Il y a toute l'équipe informée en place pour proposer Bino, c'est deuxième numéro, patronné par Mike Kamwa Kawazana réalisation, Koupar Bolana Serge Kouilou Azana régie finale, MCD Yamavinga na web secrétariat et Simbami na Laurent Fabrice Balsoni. Voilà, que breaking news Covid-19, situation épidémiologique, il y a 30 août, 1097 cas, 258 décès, 9133 personnes guéries. Voilà comment tableau Zako s'est présenté pour la Covid-19. Honorable Blaise Ditou Monizi, il y a SID, a eu demande d'explication et où tu n'es pas président, il y a SID. Martin Fayoulou m'a dit pour la participation à la réunion au Salamaki la cité de l'Union africaine et Sika président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Ayambaki quelques députés nationaux élus il y a Kinshasa y a participé qui en tant que député élu Maza Moponami à parti politique SID et Sali que va signer demande d'explication. Donc, dans quelques jours, c'est Géliazon sa réponse naïe pour nous expliquer. Ndengeni a assisté à la réunion Wana, où il y a d'ailleurs député Belé, Patrick Mouyaya, Jean-Jacques Mamba, Daniel Safou et les autres Christophe Wangalobi, après qui part dans la réunion, où on a été Fayoulou à Zako adhéré dans la démarche, il y a Théodore Ngoy, Ilungawa Senga, Wazali avocat, il y a deux juges, il y a cour constitutionnelle, où il y a Baché Bango Pembeni na ordonnance présidentielle. Et Bango Mibale, Basolola Kilobi peut se mettre d'accord pour que destitution à président de la République est mise en accusation et Salema pour la violation il y a constitution voilà le terme au va utiliser qui Yangowana Mike Mukeba Ikoso Azanabiso Elongo député provincial il y a Kinshasa puis Moko il y a Bakambi conseiller la communication na responsable topé président et présidium voilà coordonnateur il y a la Muka Azanabiso le Mike Mbote Ndekozaki Smalto Patrick Chaba Tozoué d'ailleurs à 8 ans européen maté à Outi Safari implantation il y a un groupe de réflexion d'élite tshisekediste Grete na Congo central voilà à région de Bisso Kokomane na Kinshasa mbala moko na plateau il y a Canal Presse Smalto bonjour. Bonjour, Ndonga Jacques, malgré que tout le minuit, j'étais content de répondre à l'invitation parce que nous allons prendre au nom de la République et au nom du chef de l'État, surtout pour le peuple. Et puis, nous avons invité Bisson Tongolelo, nous avons profité pour appeler ça honorablement comme Mbote en passant, parce que nous sommes tous les Congolais. Voilà. Sécurité na Est et Mboka ont posé problème. Est-ce que réforme, dialogue des solutions et pendant ces temps, mise en accusation déjà en vue, il y a président de la République. Est-ce que Biloko Wana est pacifié, tout renforcer Mafuta Nakati moto pour que Epela Lisusu Makasi. Voilà les quelques dossiers autres qu'on revenir sur Yango. Alors nous commençons.
par la dernière actualité, Likambouya rencontre Théodore Ngoï et Martin Fayoulou, Oyo, Bazako reproché à chef de l'État, violation, il y a constitution intentionnelle d'ailleurs, il y a constitution Mike Mukeba, il y a Zanabiso Elongo, Oza Moko Bakambi, Nakati ya Lamuka. C'est quoi le problème finalement? Na ebisi yo nalali malamu te. Nalali na pasi na motema makamusu na koba lelo eko tout abana la muka tema na ba kongomani botika ngai na loba ona ko kanisa likambo o esami lobby na Faden House na sepeli nango ata mokete oki ngai rencontre Théodore na sepeli na yango ata mokete na etumba o toali nango ata te masumu ya Félix et Ali Motane Ngola biso toyi kosala eloko te oyo kopesa FCC na Kabila makasi te tokoki kosala eloko te oyo kopesa FCC na Kabila tokoki kosala yango te na sepe na likambo wana te na ebite na koloba boye baninga mosusu ebele bakoza makanisi mona ngai te kasi botika ngai démocratie yango wana na lobi. Donc en quelque sorte de koloba que approche wana ya Martin Fayoulou na Théodore et ça presque pour renforcer FCC. Et donc les amis Elini nani ayebite makambo ya Théodore Ngoï tali moto ya Kabila nani ayebi yango te nani ayebi yango te likambo wana likambo ya somo ya pasi ya likambo kokotsa mobulu na ndako mokonzi faya kwa kosala likambo wana te akoki kosala yango te eleki monene te esengelaki bato bavanda basolo eleki monene toko bunda poto luka ndenge nini tokoyokana tokovanda tokosola na tuna yango na lokota li français na okipe po tuni motuna ngo lokwa te tolalaki na ombeto moko wana ali plan de esamaki lobi na Faden House wana ali plan de sortie de crise to proposition d'aggravation de crise esamaki lobi wana et ali plan de sortie de crise otozo bundela to wana ali proposition d'aggravation de crise. Est-ce que Zaki Makanisi a failli tous les opportunismes Kaka a sauté sur une occasion parce que l'opposition Théodore Ngoï a connu et Théodore Ngoï Talingaïté n'a pas été biso dans la mouke Talibiso Théodore Ngoï Mutamout et Tchétissa Baka a Kabili c'est mon nene et Talié biso la mouka toi l'andiana biso Tokotambola to bandi obunda sanza na sanza mikonyo so mokonza bi to mema plan de sortie de crise to memi yango mikonyo yango to ko bunda yango to ko lobela yango moni awa pose uto le makambo nyonso ngao same katani likoya makambo yaki na betani katani bato bavanda kinye lokwa ba franco diongo lokwa ba kungwa ko mwanja ba bimi po baloba te makambo wana mayamu esa masute tokenda nango na institution ba yebite na institution kune ko za qui sont pour qui sont contre balobi yango na kanda poebe bakaka kanda na ngambo to bebisa siko Kongo na katikati e obliga ndeni likambo esami wana lobi tete na tuna précision avant na zomaloba Mike Mukebeza na lamuka ndeko na ngai na bisio ngai nali na lamuka oki ngai soki na moni likambo oyo okenda na nzela ya bakopeso demande d'explication te obi après mission so bapesi ngai na kokoma so batuni ngai na bi na yo likambo toko bunda pas de sortie de Christ mokonzi fayo moto abaki na biso te bana mobu leki to bunda pas de sortie de crise to me mikolo nyonso kolobela yango koba yango siko oyo esami lobi tokotiango wapi na kati ya plan de sortie de crise bakisa yango nakoyanola nakotuna mituna wana balakisa ngai epai tokotia oyo esamaki lobi na plan de sortie de crise batia yango so batia yango na mayele nakenda na kelasi namoni esika batia yango wana na beti maboko Smalto, Motemezo Betayo, mise en accusation à président pour violation intentionnelle, il y a constitution, Yosa Moko, il y a allié à UDPS. Réaction Zani. Mais ils ont déjà pétard mouillé. C'est déjà pétard mouillé. Même tant que on a toujours qu'il y a des kufunda Kabila qui ont noté toujours accusé Kabila tout ça va kangaye mais Kabila a protégé de ces diamants. Deuxième des choses tant que vous savez que Théodore Aramuki na Tongo qui a quelque qui est déguisé chef de l'État c'est perdre du temps au moins quand tu os en perdre de vitesse 20 mois avant de pas nazomer la café na Tongo pour ne perdre de temps comme Mikanda dans le constitutionnel c'est du pétard mouillé.
perdre du temps encore. Je regrette fort ce que na Fayoulou a dit on a mouton avec Théodongo Sima. Je regrette Fayoulou. Moi na tiens ce qu'il dit. Oh c'est que tant que ça m'a cambré on dit moi on a mouton dit ce monsieur là oh Théodongo. Mais il n'y a pas longtemps ce monsieur là Théodongo comment est-ce qu'on avait dit à la télévision par les mêmes gens de l'FCC concernant ce monsieur là. Mais je regrette aujourd'hui à la mouille non jamais à m'en couper. Azo perdre on appelle ça distraction pire et simple. Tout le monde il y a distraction. Tout le monde au lieu à Canada vendre le football. Tu fais distraire qui? Yo, on a la force, il y a quoi qui chef de l'État. Yo, Théodongo. C'est quoi ça franchement? Tu trompes qui? C'est quoi ça? Non, maman, papa Martin faut danser. Vous acceptez vous aussi. Je remercie Jean-Pierre Mbamba pour les charismatiques. Il a compris qu'on a montré qu'il faut le simanayer. Et j'ouvre la parenthèse, Moutouré Jean-Pierre Mbemba, cette élection à Wanambogaoui. A gagné Kabila, mais c'est bête à Wanambogaoui. Mais Mbemba, c'était militaire, dans l'esprit militaire. Est-ce qu'il fallait l'équipe même en esprit? Fallait l'équipe en esprit. Tu te trompes qui toi? Il faut l'équipe Katoum en esprit. Mais c'est quoi ça franchement? Donc je regrette ceux qui l'amour que toi aussi, Fayoulou, ça va. Oyalobi, il a agi au nom de la Mouka. Ça, c'est une bonne chose. Mais je comprends même le député qui est devant moi. Il dit non. Et ça, contradiction, il fallait pas vendre d'abord sur là. Parce qu'il fallait chercher quoi? Tantôt, plein de crise. Tantôt, mais il cherche chef de l'État. Vous cherchez quoi? Même dans la politique, dans l'équipe dans la politique. Donc, je regrette par rapport à ce genre de choses, du pétard mouillé, et qu'on s'est magaté dans Mouka. Ni délégation chef de l'État, et qu'on s'est magaté. Même Nandoto, ça il faut mettre à la tête. Alors, Mike Mkebaï, Oza, Moko, proche de la présidium, il y a la Mouka. Est-ce qu'il y a un problème, perte de vitesse, la démarche, il y a la Mouka notamment, il y a Martin Fayoulou, parce que tout le monde y réaction, il y a quelques têtes dans la diaspora, oh, bazo tomba, oui que Martin Fayoulou, on dirait, azo comprendre le penza, nzelo yé, azo qui était tantôt, zaki dans l'opposition, dans la résistance, tout le monde y sous et longue résistance, et comme pratiquement réforme, est-ce qu'il y a un problème dans la démarche, il y a Ndeko Martin Fayoulou, Karma, il y a la Mouka, il y a 4 présidents. Nanga ko bakisa Ndeko, ce malto, moi, moko kasina ko bakisa te na longola. Na yebi, na yoki kanda na ye, ngai pe na pasi na motema loko aye. Ata to alingambo bango kuna na kashi na IDPS biso na la Muka kasi tango abite mokondi fala mobini te abina kana politique babinaka ali moto aliboso te na ko bisa spectacle na epa bandu comme so bazulu bakondi na bango basala kango moko musuna monaka Theresa May na parlement britannique et aki moko sengo akoti bo abini mo moke wana na bi alongola yango na bolingo ya Congo toyo kala malamu. Alors démarche ndeko eloko na komona pasi na motema yango na yebi te bandeko belé na poto o ba komi koloba ba ko tombo na ndeko bokotla na sola kine benga kingai abiaza na kanda likambo boye lokola pesinga ndingisa bango ate na koloba yango te na kosoa na ete tukuzonga na nza etamboli na biso Edjuli Baku ya makasi Bino la Muka biso la Muka etamboli na biso Edjuli Baku makasi o salami lobby ekoko mabiso na bokapwani esengeli na bisa bakongomani solo bana la Muka o salami lobby et tout ici batomité makasi liboso ata lobby te batomosu na poto batomboka ki bamoso babibwe nzele ebanaki te koleka poso mibale poso misato Sanza moko nzele ibanaki nzela to kindi oyo esalami lobi na koyeba te oyo esalami lobi po epai tokokende bakongomani bayoka yango nzela oyo FCC akofungola eya nzela ya mobulu na mboka nzela wana oyo eya nzela mobulu moto kopela eya nzela ya mobulu bakongomani bayeba eya nzela ya mobulu ya makila etanga na mboka. Est-ce qu'on va prendre FCC assis à Kaneli Félix a kolengela makambo a kosana bozongi ya ba député wana batinda mia wana na septembre session septembre et alite biso to ya kopesa bango maboko
réalité to ya kosunga bango tango mboko ekopela ekopesa biso lifutani biso la muka na Congo na ba Congomani lifutani ekozwa. Mais est-ce que position de Martin Fayulu, le bitan Bakutana Théodore Ngoy pour la Kosola, la mise en accusation du président, est-ce qu'il a discuté avec Yangona Bande comme sous Jean-Pierre, Bemba, Katumbi et puis Adolphe Mouzito? Ngana yebi angote. Ngana yebi te. So asone na bango ngana yebi te. Ngai na yebi so ngai na sutuki bato bako benga ngai. Na sutuki ndeko sutuka. Na sutuki elo ba liboso esenga na nsomo tango babi ngate ayambi. Et là, on a c'est un garçon. Ce qu'on sait, ma capable de ça, beaucoup là. Pas y a qu'on s'en a d'abord, y a un hôtel. N'andabwa Némin Moulanaki. Ah, que des couleurs. Pour aller pas la biso. Pour l'année. Surtout à l'île, nous avons besoin de Kati. Nabiso. Nabasoli Kamoko. Na tout na. Mon conduit faou, ba conduit à la mouka. Naba continue à son affaire. Pour l'année, mbala nyonso. Soko Togo. A toi, banza te kabila l'équipe biso. Na makasi. Na mayele to po azaka na minduki te mbala nyonso soko to sali boke po na kombo ya Kongo ya mbongwana kabila ko zwa kaka mayele ya koyiba moko na biso ese biso pasi na ko banda ko lakisa ondakisa pesanga mwa minute ko bakisa ndeko na ngai to ali na mobu ko to tukumi ba na zomi na 2013 concertation en paix du peuple MSAK IDPS na INC baboy. Eh, mais ça, qu'on a abandonné, comité bako ta gouvernement bemba bito okota te. Et loko wana etambolité. To le kamikobo IDP so ya boya. To ka nungu te ibiza yango ne bandi. Ah, to bundi te. Mutamuta aki mutabwanya ayoki kolela bana abinga na kenene loko esika moko te boko yako bangama kama pampa na bwaki loko na bino na ibiza. To ko bunda to sali nyo. To sali la sama na pasi. Eleki wana INC nakati etumba MSC nakati etumba IDPS nakati etumba tobia biso baso bana tokoki etumba yelengi tokenda liboso topusa ya moke tete rassemblement ya malamu te pona kamere na INC bango wana bakinzira ya dialogue kanche e akabe bongo pona nini ndengo wana bango bakinzira ya dialogue kanche bakaipe kuna te kabila kosi. Pour nani mbala nyonso kabila akole kabiso maele donc débauchage exact ya volembisa kabiso na kokabola kabiso kasi kabiso Smalto finalement dans moment oyo bino UDPS cache pouvoir ya Félix Tshisekedi vous vous sentez proche na FCC comme allié na kati ya coalition ou na pembeni ya Lamuka comme j'allais dire des ex-frères, des ex-copains, il y a opposition. Boza pembeni na nani siko? Non, je crois qu'il y a même le chef de l'État Lobaka Serimoko Boyalobi qui non tout cela coalition au Salami et ça à coalition par accident, mais à nous à notre niveau cash IDPS Gret, nous nous sentons plus proches que nos ex-frères malgré que de Konaki Mouké. Mais nous avons fait un grand combat avec eux. Combattre mingi pour Kabila Kendi. La Mouka on est combattre trop pour Kabila Kendi. On est ensemble avec eux. Donc nous nous sentons plus proches parce que si la Mouka était notre allié, on allait avancer beaucoup de choses. Mais bien que tout ça allié net votre FCC, c'est grave ça. Parce que Bazouka pas tous les moyens pour mettre Claude Kajam et pas chef de l'État. Non, nous regrettons parce que tant que l'État, il y a une coalition par accident. Ça dit tout. Malam Ouattara Mike Moukeba. Malam Ouattara Moukeba parce que ton battra bango le tout marche partout. Malam Bango. Mais par rapport à nos frères qui ne sont pas sincères, qui ne sont même pas honnêtes, na coalition sera oyo. Et là comment ndeko vous savez comprendre. Mais vie à Kabila. Ils ont d'abord il y a Fati. La vie de Santé Kabila, ils ont d'abord Fati. La loi est avancée. Non. Na minute oyo, ils ont d'abord naïe. Na minute oyo. C'est le chef de l'État qui engage la nation. Papa, Kousakanate. Et Fati Albanini, si vous voulez me pousser, ne me poussez pas à devenir dictateur. Vous comprenez? Parce que Fati tellement qu'il a vendu naïe, Moutalobi, Alobi, Azosayaka, Moutalobi, Abati Kara, Moutalobi, Abeti Kara. Il y a un de la page de mais je vous assure que jour où il y a un
Il y a n'engi non ce qui faut se passer. Mais bakonager, au cause que bien la yemei, bakonager. Je dis vous dis. Non, j'ai ça. Mais na exemple ningi ça oyo. Si admettons que bande na biso la muka, na sangana ensemble. Mais va nager. Nage to milice. Va nager. Et puis je regarde comme milice, on ne pas le milice. Milice, tous on a 350 000 euros à na Congo. Mais milice à 30 personnes. C'est dans le sens. Les spécialistes en montage, qui ne connaît pas tout ça? On arrête Moukouna, c'est comme qui dirige. On libère Moukouna, on est tribaliste. Attaquez le gouvernement. Même vous-même. Et la liste continue à faire son travail. Je voulais tout simplement dire pour dire, non, par rapport à nos proches, nous souhaitons même être avec nos anciens ennemis, parce que mieux vaut vivre avec un qu'on connaît que de vivre avec un âge que tu ne connais pas. Nous connaissons bien la lutte, il y a la Mouka, nous connaissons la lutte. On ne peut pas remettre ça en cause. Nous connaissons que malgré qu'il y ait besoin de combattre Bisso, mais nous connaissons que non, tu sais que tu Bisso na bango, wapi, na guerre, vraiment. Mais Mike, finalement, besoin d'un dénominateur commun. Hein, la Mouka, UDPS, pouvoir, il y a Tshisekedi, c'est pratiquement un opposant. Finalement, et le blocage des arènes à niveau pour que ça la front commun selon le conseil africain à Bongo pour que vous tambour ensemble, mais vous tiki peut-être allié na bino ya kala na maboko ya FCC pour que le lobo regretter. Na lingaki na liboso ko ba boy. Soko tie FCC, otie IDPS, na ko bakashite na bi IDPS. Otie la Mouka. Bokesini o yali na biso na FCC ali boy. La Mouka Montako kosali kama be mokonzi bato bakote me babi mokonzi okei mabe osali mabe kozonga si IDPS Félix akoki kosali kama be ba combattant bakotelemela ye po bane tumba na bango na kati ya moto bato na ye ka moto te la muki mina ko abia sa mibe kona mabe ake asali moto akoyebisa mona ko telo kona yali mabe alite bato abongo ko bona bango te. Basi ba konzi mboka mibu zomi na mwambe batisi biso basali biso kopo na mboka bato makile tangi te batumbi bato lokwa kamundele na ndako ya IDPS kamundele bato anto kotambola na bango tende kolanga o batikisi mali somo poto biso totambola na bango bandeko bakotambola na bango lelo bakolela biso tokotambola na bango ata mokete ndeko. Le siro IDPS. Le quoi autant boire bango. Beaucoup de temps de bango le beau côté. Na lobi na yondeko. Et là ko yali pasi. Et yali te ngambo na ngambo to ebesika ya Congo, to eba pe bokeseno ezali na kati na biso. Biso to ko sanga leo na IDPS, te po biso to ali en opposition. To ko sa mo sa opposition. Kasi na makanisi. Esengei na biso na bango to ti ya Congo na kati. Oyo ko sa te Congo, eke na liboso, to vendre yango na mesa. Yango moni konyoso eleki nazako lela nakoleka nakoloba te eselingeli te to solola pona kozwa maponomi ya pole e ngana yokaki epai na bango pe kuna ba mosu pe moteme komo beta na nzela wana na yeko sutuka o esami nyonso yango wana loko asani ambele pe nyonso epanzani e ali pasini mais Malto la Mouka baza l'isolo, dialogue, kotala ba réforme, plan de sortie de crise, mais bino, c'est comme si IDPS, Bolandi n'a une position à FCC, biso to kenete, biso cadre institutionnel, est-ce que, tout en sachant aussi que dans le cadre institutionnel, en gros, vous êtes minoritaire dans le cadre du Parlement. Donc, rien n'est sûr que, dans le cadre institutionnel, Makambe au sens, il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui prouve l'engagement peut-être dans la Mouka, dialogue, réforme, et voilà, Makambe évolue autrement. Vous savez, d'abord, je vais faire le bakinga dans un porte pour la IDPS. Je n'engage pas IDPS de cash. Affaire, il y a dialogue, oui, mais tous les autorités n'ont pas besoin de ça. C'est eux qui vont décider. Ils vont dire non, non, ok, baboui. Donc, on peut éclairer. Oui. Ça, nous pouvons normalement éclairer par rapport à tout ça. Parce que tous les Kalinde qui m'y ont Namboka et Kabila est parti, Fatia Kouti. Tout va dans le kimia, tout le monde peut être tout va dans le kimia, mboka na rai, tout ça mona kundisa, inga tout ça non, zo mboka ezo. Na uti na ba Congo, mais faut mona je vous assure. Na ba Congo na mutoli Kabila zalakate.
Je vous assure, baza kutu na kanda ya nani ya stade na bango, bango abukaka RCK dans la meeting kuna. Et tongama ti elote. Et puis à savoir mbongo ezali po ba sala nani, ba sa stade wana ba bloquer le gouvernement provincial et bloquer nani atubwana pour mon lima. Si on bloque atubwana on bloque l'avantage de l'État. Alors biloko faut comprendre ngo, ba stade so ne Congo, ba ebisi ngai bo zongo lobeli na yena cahier de charge. Oye ba chef de la singai ya koloba keno oye bisa chef de l'État boye biso ne ko tulingi foot tulinga foot mingi tulinga sport mingi ba sport ba stade nyonso kuna ba sanini ba chakwa le car et même le gouvernement provincial et ça pour fatite ça c'est l'information que moi jamais ba to solo abonya on a dit ici parler moko sur le silence on n'a pas parlé concernant ce sujet on a parlé de James Soussou on a autre koloba kena minute oyo si il y a on doit se mettre ensemble avec nos amis. Il y a la Mouka. Au nom de la paix. Oui, si les autorités, il y a des mais pour l'intérêt du peuple. Oh, le but qui est dans le Parlement. Mais on a déjà un fiasco en faveur du chef de l'État parce qu'il n'est pas majorité dans le Parlement. C'est quoi ce monde? Événtionnel. Pour bailler ça c'est faux ça. Je souhaite le chef de l'État au terme de Cameroun. Pour ma Cameroun, et ça m'a ajouté. Parce que ma blague est comme belé. Parce que tout rôle, le Parlement, on a tout un système mis sur le courage. Chaque on a un Parlement. Parce que tu peux pas s'attirer sur le Parlement. Pour vous, il y a si FCC et zone na ba nous trouvons pas ici FCC et zone na c'est-à-dire balinga pesa pour moto pour mboka oyo c'est ça leur intention ya pesa moto na mboka oyo par rapport à la démarche zomona notre zoyoka on a toujours besoin de système vigilance tout le monde toujours vigilant. Alors Mike Mukeba aux autres regretté Makasi na ce qui s'est passé lobby à rencontre Fayulu Théodore Ngoy au lobby ezo ko bebisa démarche bozaki na ngoy a plan de sortie de crise à part rencontre on a que blocage monsieur Zali parce que d'ailleurs professeur Kabamba a initié qui za aux arrêts kino lelo et ça n'avance pas. Et kozonga shooter ah bon et kozonga te makambo Bob Kabamba akosa et kozonga shooter et kozonga te donc on va réformer sinon c'est gagné to awa omoni eloko ya kampasi na politique yango so ko bandi ko tongelo ko malem soki mwa nungu nyamu ekoti boko ya kosuta santa moto awa ndenge yali awa makoti kati na biso na po esengelaki bango na biso tozala makanisi moko na likambo wana po te tokenda kokabola bokonzi te totambola tete po na likambo ya maponomi ya pole esengelaki te esika bango bali biso toyali toyala makanisi moko bongo toyeba ko mema likambo wana liboso likambo wana na ebiso nde tokobawa yo kokondo koyebisa ngo nani wakoka sikande toyali awa nani akoyoka lisusu likambo wana ekome mamosu na mobu moko ya na bile nani akoyoka yo po sika babi penza oyo ekoti kati na biso babenga lokota li français crise de confiance méfiance ya kosakana te oyo akobanda te muninga koluka sale mabe oyo akobanda te muninga koluka mabe tokofanda tokosesu mboni esengeli kozwa ngonga bato batambola kati ya ngambo na ngambo okuna kosola te miteme kita wana mingi tokotala awa tango tokozana na session ya septembre na kozonga tokokenda na mobuyu ya mboka on fait ça lengeli biloko toyebi biloko balengeli. Merci. Mike Mkeba, le Mopto, qui est dans Moboulou, Namboka, 46e conseil de ministres Salemaki vendredi, va relever d'ailleurs que l'association pour la balkanisation du Congo de la RDC et les associations Sangisi, ex-M23, Batumususo, Baza, étranger, dans le mouvement, on a pour Panza RDC. M23 a réagi dans le site Afrique Carabia, lobby que bango ba yibi makambo wana te bazape na ba milicien moko wana te bazape na ba combattant moko to baza opérationnel na sud Kivu kino sikao autorité de l'État pendant ce temps ba politiciens baza ko discuter sur ba réforme mais l'autorité de l'État pose problème ban la classe parce que ça l'examen d'État misusu enlevé misusu violé misusu ba koufi et voilà tableau comment eza ko se présenter na mboka na biso alors ndeko Smalto
quelle nouvelle politique sécuritaire dans le Congo? Est-ce que Félix, l'administration Tshisekedi est capable de zongi sa autorité en Boka? Parce que je rappelle qu'à Solola qui lobby, na 3 gouverneurs, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, na Ituri. Finalement, est-ce que Tshisekedi est prêt à rejoindre son autorité de l'État? Oui, au moins, d'abord, niveau Est, il y a insécurité bandi na gouvernement fatité. Et bandi tant qu'on fait comme chef d'État. Et banda kala Est one. Kala Est. Kala si les lois continuent. Mais je pense pour nous qui mène à Katia Moka et un processus. Le dialogue est une vertu cardinale. Et au Senga, moi qu'on vanda Kosola, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il me coûte en Est? Mais je crois souci aïe, même ce que dit mon galobaka qui na area à côté chef de l'État, à côté qui mène na Est. Moi je comprends parce que Covid-19 ça bouleverse beaucoup de problèmes, ça bouleverse ma Kambélé, Belende et Blokamaki. Mais comme il a reçu les gouverneurs responsables, je pense que avec lui, Kimia écoute pas son souci majeur que Kimia écoute à côté Est et côté parce qu'il est dans de bonnes voies pour nous côté qui maison Est. Mike Boukeba, réforme sécuritaire, vous avez une idée sur sécurité en Boka République du Kivu, drapeau et bandi déjà qu'on flottait, et bien que FRDC ça la makasi pour nous stopper l'Okwana, mais quelle nouvelle politique peut-être là on peut inventer pour tout ça? Le Konangai Zak et l'oko ya sala réalité. Et l'oko ya liboso et ali kotonga mampinga ya solo. Mampinga ya solo elingo banampuluchi ya solo. Elingo ko bate kotala lifuta pe ya mampinga wana. Kotala lifuta pe ya mpuluchi wana. Potango mungu na kotaka ata boyokani lobi soko ya kota kokota. Eloko ya liboso mboka nyonso luka kimia so bwana mampinga ya makasi. So mampinga ya makasi te bato o bana likundu na bino bakoya beko tumisa bino. Esengeli kotonga mampinga ya makasi. Esengeli na misolo o ya bulamatari o ya bimaka mobu nyonso o babengi budget kotia mbongo ya malunga pona mampinga toka nga mokaba na sina pesi eloko wana sengi yango telelo moto moko ko ya nolanga te na lobite biso batindami ba députés nationaux ba députés provinciaux ba ministre provinciaux na bogobanda na ye moko Félix bakata biso misolo na suba sanza okingai bakata 10%, 20%, 30%. Le quoi na mampinga? Le quoi na mbongo bele? Baba tira soda. Baba kisa? Le quoi na mampinga ba pisa bango? To so mandoki? Mboko e bako bunda? Pe esengeli pe este wana. Ko sa makasi. Ko tonga este wana po mboka soko ya na nzela te. Mboka ya na balabala ko tambwisa mutuka te. E bongo etumba. Pour le déploiement de tout bois, péka n'a pas cité. Biso moko mboka na biso na est wana. Et kufi e pesi penza banguna nze esika ya kokota ya kovanda. E ko senga mbongo. Bobi te mbongo réalité. Ba o ba bengi na ko luka yango lokota li français ko kimanga la justice distributive. Mbongo oyo ekotaka 4 milliards 5 milliards. Toko kabula ngondeni. Oyo ekokota 4 5 milliards to kabula ngondeni. To kabulango liboke ya bato ba institution politique bakozwa 20-30%. Pena ba institution politique wana gouvernement parlement nde bango badui. Okoye pa bazuze na makambo ya sembo mbongo malonga te. Commençons d'abord par une répartition équitable du revenu national et consacrons un pays qui a tout le temps de problèmes de sécurité. Na kati ya budget mboka oko mona tete mboko oza des urgences. Alors, justement, Mike Mkeba a la solution. Ils ont proposé bakata même bambongo na bango pour épauler FRDC basala musala malamu. Félix Tshisekedi, je rappelle que a initié réunion Mokosu régionale sur la sécurité au sein de septembre. Rwanda, Burundi, Bako, Zala Awa, Ponako sur la makambo ya sécurité. Est-ce que Bozo bangate que balkanisation, balobaka chaque fois il y a RDC, République du Kivu, et qu'on risquait et salement sous administration Tshisekedi parce que on n'est pas toujours affiché comportement beaucoup conséquent. Ce qui est salamaka na période de Kabila, la période de Tshisekedi. Ce qui est salamaka pas période de Kabila. Kaka Tshisekedi, donc Kabila est malin, Kabila est intelligent que les Congolais. Non, non, non. Et Momu Teloba coûte que même s'il faut signer avec le diable dans ça et l'amour. Congo Kotika Moko puis indivisible.
Et vous savez, même na Bukoko et Biango. Donc je pense que les chefs de l'État, à un processus, il y a Malamu, il y a Kenya, et on a gâté Est. Honorable, l'autre qui on suit fort moyen Zali, quand on a côté Mbongo, et Bandako Kende, et pour la faute militaire. C'est une bonne initiative pour l'honorable Sali Yango, na Yokango et Panani, honorable Sesanga. Mais ça, faut que ça l'angote. Daniel Sabo Salangoto. Daniel Sabo Salangoto. Non. Yes, I am le Mike Mkebai et je m'engage. Mike Mkebai a la bonne volonté à couper sa bonne wana bakoka ta bonne bango pour n'intervenir. Mais Daniel Sabo Salangoto. On va dire bino vous avez safu. Bon moi les conséquences membre à FCC confirmé. Bino azori na FCC. Non, c'est faux ça. Ça vous ne pas faire la mouka. Ça faisant la FCC, vous trouverez qu'il est toujours proche de FCC. Oh, FCC et le Biana. Ça va le bac. Il y a des jour, ça faisant le Makambo, la Mouka Lobia, Lobiango. En aucun jour. Tant que voter ce soir, au col, c'est voter. Tant que voter sur SAF. Dans la zone, il y a base, il y a député au SAF. Vous voyez, c'est type, la Zamutarapi. Il y a la Mouka. Merci. Il y a FCC. Merci, ça l'engage que toi. Alors, Ndeko Mike, président de la République, Mbaki, député nationaux, élu il y a Kinshasa. Yoza, député provincial, élu il y a Kinshasa. Lingwala. Alors, Balobele qui Makambo, il y a des difficultés à Kinshasa. Pourquoi associer Gibinote, Batulozape na Kinshasa? Est-ce que vous pensez que Réunion Wana et Sensegi députés nationaux et que vous botte l'eau comme quoi malam changement sur le plan pratique boé na vie à Bakinois? Il y a les bosso, donc on a un obi, pour nini babense bisote ba, babense bangwa ba ponomia Kisasa, o balobaki wana et ali makanisi, pasi ya bana Kisasa. Et sengela tebe mokeba ya zala, tosongo pakala na assemblée provinciale. Pour balbo makamba Kisasa. Ba ali wana bakuta na kanaba na Kisasa, bavanda na Kisasa, balala na Kisasa. Okingai? Makambo bakei kwebisa Félix, ikambo ya sécurité, yali makambo yebi. Banda ya du bokonzi, liboso tazo bokonzi. Pasi ya bana Kisasa, pasi ya bakongomani ayebi yango. Eko senga te na bokonzi na ye. Aye bakota la liboso epa ya komema Kongo. Likambo yali wana toko bakisaka toko lobi suto kei mayangani lobi suto soloni yango wana mutu kubungu la mboka te ewe kubungu la mboka eko senga taza na kotala ya solo peto yeba oyo ngana lela kamiko nyonso kokanga esika likuta moko ya mboka ebimaka na botamboli nango na mosali sala soko mbongo wana ekokoka te ko bunda tembongo bakisama wana ndeko nyuma biso liboso ta yamba bato lo biso za ko yambaka bango eko futa Kongo eloko moko te eloko ko futa Kongo ali misala to kosala o bango bakosala na gouvernement central o biso to kosala na gouvernement provincial yango nde oyo ekosala te Kongo kende. Merci. Alors Ndeko Smalto bino boza groupe de réflexion Tshisekedi c'est boza proche na pouvoir il y a Tshisekedi batozo reprocher trop de fanatisme au lieu d'apporter des solutions beaucoup plus pragmatiques pour na bana Congo surtout bakinois. Non kolo bakinois trop fanatique ngai na komi inscrire na logique wana te. Oui, chaque jour oyo, il est président de la République. A Rosalaka Makambo contraire na aspiration à peuple, biso peuple to benganayi. Vous comprenez? Jour oyo, il est chef de l'État. A Rosalaka Likambo ça contre le peuple, biso peuple to benganayi. Pourquoi? Pouvoir à zango peuple. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il doit marcher, te remercier parce qu'une fois tu vois Malonda. À l'échelle de l'État, c'est Manabiso. Toboitel, c'est Manabiso. Mais un jour, tout le monde a commis contre le peuple congolais, nous-mêmes, on va les chasser au pouvoir. Parce que nous sommes les détenteurs originaires à pouvoir. Nous, le peuple. Merci. Et c'est ça la démocratie. Donc, pour dire, nous, à notre niveau, je pense, d'ailleurs, vous trouvez même dans les réseaux sociaux, tout le monde, chaque jour, quand les chefs d'État sont en position, au moment de la réaction, il y a peuple. Après, à me retrouver. C'est pour vous dire qu'il y a en tout cas fanatisme, non parce que tout côté dans le monde de fanatisme, tout la différence c'est un message. Bonjour. Nangaka ka opesa nga minute moko après le message.
Si ma on continue dans il n'y a pas de problème. Bonjour Ndeko Jacques et nous les auditeurs téléspectateurs de Canal Presse, qu'est-ce que le ministre du Travail et Prévoyance sociale comme il faut les inspecteurs sont dans la poche de Africell. En Africell, plus de 70% des superviseurs de vente dans les départements des SIM travaillent sans salaire plus de 5 ans. Nous demandons l'implication du chef de l'État dans cette société qui prétend mettre l'état de droit. L'état de droit, c'est payer aussi les salaires de paisibles citoyens. C'est ANB depuis Selemba. Je crois que Konzi à Africell, Bayoki, 70% il y a superviseur Bazawana na vente à Basim, Futamite, ceux qui a vu contraire Ezali. Bonjour Canal Presse, c'est Christine de Mongafula, ceux qui vous connaissent la biso d'Osta Kimbanza, je l'ai suivi hier à une émission de Canal Kin, le nom de l'émission c'est Valeurs RDCN, la moniété, et d'une mingi d'informations, et taliba massacre, il y a Rwanda, bien noté. Monsieur Félix viole trop la Constitution, programme sans jour, nomination de juges, insécurité, car nos autorités sont trop faibles. IDPS, Kakaba raison. Alain Passy. Bonjour Canal Presse. Lombo Nyana Mukeba. Yaza véritablement Namboka. Fayoulou Alingi Kongote. Bonjour Canal Presse. Le CECOP, le CERNI et la MSP sont des services du ministère de l'EPST ayant un caractère familial et tribal dans les recrutements du personnel. Alfred depuis Ngalema. Donc, Willy Bakonga Atala Biloko Wanaba service taillé Malamu parce que Bazo accusé de tribalisme na recrutement na ba service wana. Bonjour policier, il y a la police Mabanga na Yolo Sud, balinga qui va poser conteneur il y a 40 pieds na Kapela alors que l'État a péki ça ba conteneur na ba voie publique. Heureusement batu ba telemela ki bango monsieur Serge. Monsieur John UDPS argument kaka fanatisme tribalisme Small Toati Kabilobela Yango Félix Azwaka ba diaspora pour Azwaka ba diaspora pour UDPS trop d'incompétents. Azwaka ba diaspora na musala pour UDPS trop d'incompétents. Alain Carrel. Bonjour Canal Presse. Fayoulou asali bien to sepeli to sala simanaye papi na Moudi. Boloko échangé Mukebai. Maloba a commis na Félix Atika tribalisme. C'est David. Bonjour Papa Jaguebi Sana nous Moutouya UDPS azala moins respect face à Martin Fayoulou. En plus tout nana nous député Mukebai Martin Fayoulou a commis bongo pona nini. Tozo comprendre yé l'issouté a commis Moutouya Mbeli ya minumi balé. Tonini c'est Freddy depuis Kisenso. Bonjour Jacques, on est fatigué des querelles de politique. Fachi a fout taba fonctionnaire. Salaire ndenge moko ba ministre et budget na finance, baza kopé sa avantage mingi na ba agent na bango et ils font de faux rapports de gestion de fonds de l'État. Baudouin Bangongo à Matete. Mike Mukeba, qu'est-ce qui se passe na yo? Bazo comprend sous position na yo te, discours na yo, ngo panzala muka, ou c'est la tribalisme. Ndeko oyo binangai tribalisme ndeko osalinga pasi na motema. Banda omona ngai yawa, oso mona ngai na yena makambo ekolo. To na sai makambo pona ekolo moko boye oso mona ngai na yango ndeko na lingomba na biso ya muka mokonzi fa moto abimisa ile okasa komo nango plan de sortie de crise ngai Mukeba ite plan de sortie de crise ya linga abimisi yango totali tobi ya malamu to kenda bo na la muki na tongo to pungo na plan de sortie de crise to gagner na plan d'aggravation de crise le quoi nga azali meme na yena bi iyo plan de sortie de crise bokina na plan d'aggravation de crise siko ngai meme ngai na mibu na nango moi maelo nzaba pesinga atali kambo ya mabe so na lobi te pa moluba ngai na meme na ko moi ga mabe te na ba te oyo ali mabe bande kwa ide pesi bali wana tango na zoko bisa bango moto songole pa na bino akoboma bino bango pe basilika nga na ngai balo ba kuna te suka ba ko suka nde ba ko na tete likambo na dako banda ka ezaki bongo ndeko na ko bakisa na ko sisa na likambo bongo liboso to na lo ba makami bale na mbango ya liboso na ko senga ba mama na ba tata ya wenza matali kibala esenga ite na ya lobby po ba yiwa teka wenzi wana na ya ko telemela yango na sola ngola bango na ko zongonga ko ya lobby te moto epelinga moto makabala muka na ko yebisa bango so na ko ya na poso ndeko na biso likambo na ko biso lelo na loba yango te ndeko tango toko kenda bakongomani boka ngai tango toko na pomi ngana vandaka nako lukamayele ndeni to kenda liboso
na exangonga na ngai mokomsu na kobela motoli kwa okanisa makambo ya Kongo tango toke na mapono na vandi boyetenga habite bongo so Kabila memi biso na ma sinyo na nko to binanzani tango toke so Kongomani ke te masini ali mabe ba Kongomani bakopona biso ba koya na mapono mite biso to kozanga na mekina bisama ngabi to banda ko luka maele soko to kenda bena masini to banda to kosala po ba ibate na meka ko balika mbamba mi bale misato mine na fingama ya kosakana te na vandanye tokomi poso moko poto ke na mapono ba konja malumuka ba komo ba bokenda bondi maka masini bombe malokasa boko na lokasa ekotisi bato mobulu na motu non non ba yango te. Nous faisons des horreurs. Donc, et nous n'évaluons pas. On s'en mécontents. Non. C'est ça le problème au Congo. Au Congo, on ne veut pas des gens qui pensent librement, des gens qui vous préviennent, qui vous taisent. Ce que mon conjalobi, attends, mon conjalobi, ma bateau ma bé. Ah, mon conjalobi. Merci. Smalto, 10 secondes. Oui, na ningana ibisa wa peuple que au moins quand n'y a autre comment que tribalisme, nous regretter. Pourquoi Kabila sala qui a plus de 16 ans. À la place, nous sommes Swahili, majorité Swahili. Là, on a parlé tribalisme. Mais tant que on a un Kassim parle au nom de Fachi, oh, tribalisme. On appelle ça l'utilité. Je veux tout simplement dire. D'ailleurs, moi, je parle pas au nom de Fachi, je parle au nom du Congo. Au nom du Congo. Ouais. Je veux que ça soit clair. Ok. Ouais. Ma tonne de mingi, na pesika ba membre na biso ba au cadre ya Gretz ba accompagner ngai na mwanda kimpese banzangungu kinzamvwete bomona kizara ki plein ko sakanate et partout et tina ba chef coutume ba ye ba pesi tina ba don ya biloko ndenge na ndenge on remercier ki pona ki on peut pas pata moi na ko pesa ata moi na ko pesa ntabeza sana ko son tabaraza na ça. Merci. Ma tonne voilà ba détail na votre opinion. Ouais, détail ya belé rapport ya Safari. Donc pesa rapport Safari na les opinions, je crois, lobby en direct avec Jacques Bogolandango, rapport de Safari. Merci à Madame Lenoir, Efika, merci, Koli et Komaki, Jules Boulembi, Jacques Kalonji, Bapesio, merci pour na Yango. Canal Presse à lobby, non, na tribalisme, un intellectuel sérieux, éviter comme on a makambo, na ba velléité tribal, tika biloba loba, na makambo ya tribalisme, muluba, mukongo, et zaba discours, jamais kobima na munoko ya un intellectuel, un patriote, je crois que aux amalamu, total à makambo, na esprit à malamu, et un esprit à nationalisme, voyons plus les Congo. Moutou morotera au sala musala na tongo na Kinshasa, pena poko ke la na kabeya kamwanga. Jamais, ça ne se fait pas. Tozalaka awa, tozalaka musala awa, évitons le tribalisme na salaba entreprise sika toza, na wenze sika toza, na quartier na mapangu, évitons. Oyoki mutu, argument na ye, muluba, gangela ye, pekisa ye, eza signe ya immaturité. 21h30 pour la rediffusion. Merci. Au revoir.